moko kolono to yada tango ko po taraka batu. Hey! Te zara boko te. Ma obora tiko yo bagoro to deke bazota monoko wana. Oza pe na pe ba yabutu. Oyo ka ndeke blessa do bago. Ngai na ndima ka batu na te. Me on ba kama ko baba. Me bless comment yo ndima batu na te fi. Mama, sara na biso. Nzamba pesa batu nyonso likabo te. Nzamba tia batu so pembeni ya batu po ba orienter batu po batu ba leka. Oh, bongo, oli mutu pela succès te. Do yo vi na ezaka ko fanya na télévision, oji jakaka batu n'importe quoi. Non, non, non. Ba tu so ba ko mela ba mbongo mineni ba mbongo na bango te ba mbongo ya mabe ba so ko no mineni oh artiste so ki ndenge ni oh artiste en danger Bible ipsinga elobi okoki kobima na moninga na yo mobali te. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Oh toza awa il est makandi maman Nicole Malonga telemi wana ima hata sula milaite ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makuya na kama kilo mkusi sans complexe. On a son linga maison nous son linga. Son linga avec okayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci.
jouer libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Voilà, bienvenue sur votre chaîne d'actualité, Saratola TV. Je suis votre animatrice des émissions en ligne. Dans votre émission Zip Zap, aujourd'hui je vais recevoir pour vous un artiste comédien au nom de Papa Blaise. Papa Blaise. Et sans plus tarder, avec lui, Toromeka Osola, Makambo Etali, carrière professionnelle, Tokosolola, difficulté nini azokutana nango na monde oya kotaki, est-ce que ça qui facile ou pas? Torobeta lisolo ya papa na biso Yandi Mosi, Yandi Mosi oya auti kozala vraiment gravement malade et balobi na hôpital ba rejeté, donc balobi faut bimaliba na mboka solution nini bango bazui étant que ba comédien. Donc voilà, sans plus tarder, je dirais un grand merci na batunion tout ba soutenir ngai. Amélia Moïba, la prévade de Orlando Domingos, un grand merci à maman Gina Amatou, Motema et papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, un grand merci à l'homme selon mon cœur, papa Diego Milito, pourquoi pas l'équipe technique Nanga Mobimba, Namoni Bongo Polem Mukendi, Mona Soukaba Mukendi derrière la caméra, Namoni Bon Denis Bonseke. En tout cas, merci beaucoup, Nabino Nyons tout Batuolinganga, groupe WhatsApp Nanga, Babone Nanga, Bafrère Nanga. Balobi ba sponsor na biso tobosa na bango te, Madjab Talent, Madjab Gospel, Azir crème de beauté pour les hommes et Toza Awata ya maman Nicole Malonga bozola na ba publicité ningezoleka. Donc sans plus tarder, Montréal sur aux même langage dans fungo na biso vraiment plateau na présenter bino invité na Papa Blaise. Bonjour. Bonjour, ça. Bonne santé. Ouais, santé. Santé est bien, qu'on a battu la biso, donc c'est important. En tout cas, Boni Moussala. Ouais, Moussala, grâce kaka. Quand on y gagne, bon, on a la carte. Mais nous avons ça sur grâce. Malin. Donc, il m'a demandé mon tout. Moussala est bien. En tout cas, merci beaucoup, Papa Blaise. Lelo, je crois que je suis Saratola TV. Et avant de côté la maramios tout au lingato beta moi biographie na yo rapidement pour la bande aux occasions peut-être ya Rolanda yo lelo ko ba biographie na yo Papa Blaise to mona yo embrasser monde théâtre facilement to éviter nini yango et poussaki yo non facilement té ezaki facilement té donc to meka koyeba un peu Papa Blaise nini motiva yo au côté où embrasser mon théâtre. Merci maman Sarah, nous avons honoré, en tout cas merci. Nous avons un plaisir de vous invitation à Bino parce que ceux qui ont bengi na isika o ezali eza isika moko ya honneur, c'est que vous allez montrer que vous méritez honneur. Donc ngana na Bino merci mingi. Merci. Carrière na ngai na bandiamo na pasi ngana sala théâtre na Kanda. Ah. Na ça théâtre na Kanda peut-être ça parce que ça y a dans le monde de production. Et dans le monde de production on a travaillé na des fins d'Ali Kamba la personnel. OK. Ezaki jour mususu to na film moto tourner na grand frère na ngai TL business Thomas Lukano. Il fait tout ça la film moko boy. Mais mutalinga jouer boss ezaki papa Ntsaka. OK. Dadi na papa Ntsaka la bano yo kana tellement mambo déjà c'est ça qui m'a voir tellement ça m'a voir ça m'a voir. Asaki ba mavonga mo ifala pesa ba panta la mo ko pesa kiti panta la bi aoyati mais ngana yibite ke aoyati to fandi zela ba panta la zoyati ringa bidali eske ngawi kina ngamo na ko tourner na ngape na bi oh sala ko natini ba zulinga devest na na to tourner pe ki na mo pe isimbi mais banda jour na passion et loko wana sentiment na ekotaki mais na banana o sala te. Vous avez plaisir à ça là.
pardon, théâtre dans un groupe Les Réveils. Et pas il y a Maman Nabiso Marelle. Il y a un plaisir ou un kusala. Dans un groupe, pas il y a Alisala. Dans ce cas-là, déjà travaillé dans un sous. Donc bref, tant on est au côté du groupe Les Réveils, on a un évangéliste. Évangéliste c'est Simbaïté. Parce que déjà, l'évangéliste, c'est un talent déjà, parce que les gens ont des dévots sur mon soba. Souka. Gabi, donc, Zaki Souka. Quand on a Yaki, Zaki les bienvenus. Maïnga été bon. Malamoko, Christian Shoga, a eu aussi le réveil. Donc, Christian a sali le réveil, il guette dans Marlène, et bien, il est intéressé. Donc, on a ça parmi. Malgré le fait qu'on a ça, on a le banc, on dirait que tout ça, on a le banc. Donc, on a ça cofondateur. Parmi les cofondateurs, donc, on a ça le cas. Donc, les deux bandes, groupe Les Réveils, Christian Shoga, Marie-Hélène, Iketi Aikola. Donc, place où on a des penza, na bandi Moussala. Mais c'était pas facile. C'était pas facile qu'on travaille dans le bateau déjà, parce qu'il émerger déjà. Mon kilé, déjà. Déjà, Marie-Hélène, Christian, Iketi. Déjà. Donc, biso to na moi mouya muke mais pour obima ezala qui facilité. Wa mama go ya mo super mambo ba meli bino pena no muke donc ezala qui pena moi pas si mais dans la ligne. Biso donc ça va ça sur place donc les lopé ou les gars place mo oui. On a plaisir. Ah bien ça là est bon. Mais c'est ça qui facile au côté facile. Non, ezala facilité. Ezala facilité. Maman Masara, pour les mamans comme ça, bon, ils ont la facilité, bandi, ma on balamoko, ils ont la facilité. Donc le bilamba au lata. Réveil, réveil. Bazoï bisabino déjà, Christian Zoï sabino tala. Et si quand tu dis, oui évangéliste c'est bien, bah là t'as qu'à danger. Voilà ce qu'on rivalité, évangéliste. Les réveils. Des réveil mon. Évangile c'est na Caleb na Sinak. Si quoi il faut on a dans bila papa na e abimine na porte sima kenae. Atinga na porte zela eti 11. Baba niko benga na téléphone mais nazo ya ma téléphone. Banda jour wana n'est pas na so force. Banda jour wana. La banque il faut na sobela mana ngai. OK. Ate ozala ya tombola meza ande ya ngai. D'ailleurs mon privé. Donc à partir de là et pas Marie-Hélène, aux Uzu Barol, à partir de Kounande, aux Uzu à partir de Kounande, Siko, Koutanana, ma producteur, mais Moutupenda, Égide de Fé. Égide de Fé, vient en Gawana, na Bossa na Haïti. Donc c'est parmi Batukou, Bimisanga, na Tsunzing. Ok. Donc il faut la reconnaissance papa, Égide de Fé. Il y a une facilité à la rôle, plus la rôle principal. Et réveil est qui bon, on peut sa rôle principal, réveil est qui te qui basi rôle babino yo ozala yo nem to ozala principal na film te réveil bon cha bâtir rôle wa au pourtant. Ouais, pour les ça sauter les comme kaka ozo jouer les principal. Yo mto ozala principal. Te na réveil est qui bâtir les bino rôle wa. Christian le dit bon, toi on a besoin de 2 personnes. Donc na film oyo papa moko akozala boy. Et Prince Prinsario, on a passé monde, on a passé monde dans Paris, Prince Prinsario. Nani. Et mais otara. Ah, OK. Toko toro ratiba yoka. OK. On a compris. Donc bâtir rôle wana bobo manzo to bozo rôle. On y bana ki bana bibali ba toki. Mais apparemment, la presse, tout le monde a vu en gros, hein, parce que Koloba Lokoba Nigérien. Bon, Koloba Lokoba Nigérien, ils ont idéologie na biso. Biso mutoye na mona kaka réveil. Ngana ko kuta déjà ba prince, le pango ba prince ba Nigérien ba foute la wana. Ah OK. Prince déjà zaki na facilité ko loba parce que ngai ezaki lokole logo moya sika ngabi na. Non. Ngai logo logo ngafuna bukuna na kanga. Chaque temps tu connais ya wana. Écoute avant on va libérer. Oh, kito, oh, écoute pas là. Otalo, otilo, mais bazolo ba.
biso donc fali no yo mo korodo to ya da to ko po tara ka batu hey te za na boko te nyo zo na poto luka kaka mo makambo ezala ti bon ekipe ekina ndenge ke donc na kombo emeka euta na ngoka na kati ya lupango ba ngai naza Chinedu yazaka emeka siko tosalaka filme moko emeka na Chinedu baso mwasa pembe na mwasa mwindo baboti mwana pembe na mwana mwindo tata nani eza ya ndeko na ngai Zena la guerrière. OK. Filme na ezaka filme na donc eza kitoko makasi ndepa na comment ba reconnaissance ba na reconnaissance on a quand même donné quelque chose. Tu regrettes quoi? Na ba te bele ba kuma odondo na eloko mo eza ya bango te quand même faut baza. Oh bon kini ba ipa utata biso to banda moti ele mo so ba leka na télévision pe ba ndima biso mais ba leka na télévision ba fingi biso pe ole pe na TV finga pe mais loko zo sala ya yote oyebi ko créer ma ouais créer pe ça appelle loko na ngana yaka na style ya bande fois pe mena na cinéma tentira pembe oh te ba biso kala tse pe la bio te na so pa mu dans Nigeria ba ba mu dans envers faut ni ba ba. Merci pas d'être dans Christian Shoga parce qu'il y a des personnes qui idéologie. Ah mais apparemment Christian Shoga formé batu belé hein. Shoga azali au moins pour batu musu banima ngai na ndima ka batu na te mais on batu bakama ka baba mais plus comment yo ndima batu na te fi ko maman sara na biso nzamba pesa batu nyonso likabote nzamba tia batu musu pembeni ya batu po ba orienter batu po batu ba leka mobali musu akozala puta mususu alinga mwasi moko boye mais mwasi yango tisu bakabaya na bango kolete te nzamba linga yo lekso pa mutu na a former yo poko yo ngai na lobango na motema ya kufungwa. Christian Shoga abakisa ebeli na vie na ngai parce que ezala babilo musuka frère Blaise c'est parce que na âge na zan kolo na ngana expérience à musala voilà Shoga Christian Shoga ngana okuta bango déjà azaka déjà réalisateur si azaka déjà réalisateur ba utamona na ba Ali Sala grand réalisateur na kati ya raga papa de bazota la sala déjà musala ya kufanda frère des autres biti loko musala mo na ba bima misu bien na ba bima misu na bango lata ba bima misu na bango lata ba film Christian Shoga ni ba film mo na sala boye viezoro na mala ta pantalon dongi sapato chemise marenda cravate monene na baka forme coach viezoro et ça là donc c'est parmi les bateaux ngana ko ba merci sans esprit. Fanda ko yema. OK, c'est par là pe. Ma solo ke ipeti lelo. Parce que lelo zakaka na kati ba groupe ba tuto sala pe moi. Bon, na to ko zana na moi label na ngai. Moi mokili. Na to sala moi mokili na nga ekufa pété. Izali mais nazo me bango na ba horizon mususu. C'est-à-dire que na ligne ko sala longo ba tunyo sauté. Parce que ko sala longo ba tunyo so ekumo ko mama monotone. Dans un groupe na ye muta de kaka na biso TV wa lika na nini donc ekumo ko maneti moi musique ah bon chance ka yo to ba sa mama loba donc et ça bongo yo na mfana ipena na raison na bité ko tala batu bazana ba identité ba bino bona yo tina tali plateau na tali na batu maman ça va on dit que lelo internet eza souvent ba na qualité de baba basi ouais ça m'a souvent au percer parce que ma solo ngo peka mutai ko tika mutu azate faut frapper penza ngona moni sikoyo to komi ko tala batu oyo bazali na eloko otali penza bo comprendre bien ana ngozo ngo eloko mbongo te na lobela mbongo te na zolo bela ba capacité ba idée ba cerveau merci oyo ko permettre mutu à percer parce que batu nyonso bazana ngo mais batu nyonso bazana ngo te batu ba comprendre o bazana ngo miso pe ba na ngoti nzamba o sa biso grâce ba oyo bazana ngo tango to fana to tala biso ba boule boule lelo penda je boski zenga ba noko na lo bana ninga photo mais boski zenga mi comme na ba momi basi ils comme na pas basi bon et na kotanga tanga ko ouais et comme pas basi to ta so totali basi là totali belle fille
Totali, Eli Salomo, Totali, Dinana, Toyepe Susu. Saratola. G. Basi ma solo. Souka donc so boya na yo mais réalité ya mwana. Voilà oyo lobi. Ngai na zolo ba oyo ngana yebi. Ouais. Parce que na fani na plateau na tali plateau awa, j'ai compris que bato ba bouler ça eloko na nga maintenant ta ko suspendre ba travail nyonso. Parce que ba artiste ya Congo lelo, surtout bano to beaucoup la po ba bima. Baza na vision ya aigle D. Ba mona ka lelo. Merci. Lelo ngo yango moni ki lelo oyo lelo bon chance pe ka ezaka lelo chance za lelo pose so moni po est-ce boye ba lelo kasi pose za lelo moni to ba lelo bo lobi pesa est-ce que bon baza lelo kaka donc inutile merci ba baza ka lelo donc azwa ka lelo ali ka lelo ala ta ka lelo ala ta sapata sika ka lelo makamno so kaka lelo mais so ba teta ngo lelo aussi là 23h OK donc on t'a so lobi on est sur le basu lelo il faut merci beaucoup Blaise. Est-ce que vous avez ce secret travail na yo ezarani yo osala mwa mélange na bichebechie beto tenga pedana na kisi na rapena na kisi ya kosakana te ndi naza awa na rapena na kisi ya grave ko ba aspirine pesa ba kisi ba alcool pesa kisi ba vitamine C ya grave. Mon problème à liboso, quand qui s'y n'a liboso. Qui s'y n'a liboso dans Zara? Rare. Dans Zara trotté. La pièce rare? Na sala ka bon, na sala ka effort que na sala pièce rare. On a qui s'y n'a liboso. Qui s'y n'a ni balé, na sala ka effort, na sala nenge bagno so ba sala te. OK. Parce que dans la vie ce qui oyebi ko créer te pour on copier. Parce que tant on a copié, on a la plagiat moko ya osakanate. Alors moi on avancé des années. Qui s'est mis ça des alliés? Na réfléchi ça mingi. Na même peu moment maman ka mususu mais malgré moi dit con hein. Ba on dit maman te mais pas te bele baye. Qui s'est mis il y a 4 qui s'est mis des alliés. Na sambela trop. Au sein de l'église d'Ambinoana l'église d'Abiso. Eh, ngaza ngigite. Ngana ndaku. Ngana ndaku penza. Yo sala na kati ndaku. Ngana prière na pale. Au moins to lo baboy. Parce que voilà. Il y a longtemps il y a un temple banani bato on a déjà mon côté ya mabe. Donc botika la kuna. Bozaka wana ngana za ko avancer. Pas, mais jouer musupe so za jogo te mais wato za kisi. Kisi ko ta terreau beta balite. Kisi no mingi za Angola parce que pena Angola ni mboka nao. Bon. Simba mingi ba côté kuna. Mais il pas simba ti bato na ba simba. Kasi orienté ba moneti na ba Angola wana. Maman Sarah ngana pesa ba tu conseil te. Na défaut mon ngana pesa tu conseil te. Parce que Congo là yebi. Il y a un peu de gens qui sont en France parce que Congo yaya au moins non au simili caméra na ah yaya ngam na filmé 20 ans na bandi boulot. Alinga yibso kaka tika. Donc awa no tika no kaka donc déjà calculateur que moi erreur pe ko ça. Azo yibate que aza mutu. Do tourner ka we caméra na la samte ma samisenye sunga caméra ne ko ekui. Caméra ko iko. Nabi yana epsa ki o kanga trépied. Ah mais elu on dirait ah te fisol. Ata Maman Sarah elu ki zo pekisa biso to avancer eza orgueil. OK. Moninga ba kizanga ba ba na za orgueil. Te ozo orgueil ma. Oui, et bon so na za orgueil dina na sala la ngango. Na biso za orgueil to za mutu. Maman mutu faza la ka fier, faza la ka lolendo na musala na auto sala posa na besoin qualité. Auto lo belo mo nazaka makasi na son na image en tout cas je suis très sévère. Orgueil ngwana. Très sévère. Pourquoi ngana za orgueil te so na leki na moi il suffit ka micro bege ka oh so epesité na ki so ma micro sika. Merci. Parce qu'on a sikoyo tant na mataka na scène na nga kozala orgueil pour fona da chaussure ya bien.
faut na ta costume ya bien pour na sala ka effort ma sala na ta costume chemise na kati sa pasuka te ko sekate na théâtre ni na film moko tozanga nango vita wa mobaya si ndaka muna yebi na prince Shaban mutayeba makamona biso mibale kaka chemise mo ya blessé na bali na tsango na filongo kitoko doso babina kaka longola chemise anga nzambe na sambu donc siko yo tuna so sela za ni na koti ba bokilo ba winga balo la chemise balo papa mo izali longola veste na zo kanga na ba teka kupenga bi papa mama ndinga so da ndenge ya film rolo zwaki longola veste na ndenge ya luzitu ya papa mo izali longola veste mais na réalité chemise la kati ça au pasuka donc ngaka na yebi ngapi ne kuta joa ba mama to na mama mushoka papa moye za bien longola veste po ba mama na nzamina kama bika couper na mama mushoka veste na ça de di veste carré penza chemise ya vita wa mobaya omona veste mo ya beige na sima chemise ya kopasuka siko nini sala hivi parce que na sana moté veste yango kutu eza nano ngati chemise yango ezaka tika mama biso tomona ba yango nani moko mona so nalati veste nanga na otourne nazalaka fier moko quand même oyo bayebi eza na bato mosusu baloba yango blaise en tout cas na bascène na yo obimaka propre très propre merci beaucoup parce que mpo nazala yango fierté poani kanengo defa nanyokama na odefa mabe nayeba jour mosusu nayeba jour gigisha wa mutanda le grand Gustavos nayeba jour mosusu nazwa veste na biti na ngai kodefile ki trop petit dossier ki tusala musala nous avons venu na zula alternance mais apparemment musana bino bo se retrouver ate to loba bon eza lié na makambo ya mingi na vie il faut mutaza kama mayela ebelo ba luka non ki mama ona mutu to moninga na ki mama ona mutu te masala ba o bazana ba jeep nzamba merci nzamba pambola bango pour bazui biso na to suite to sala be fort que to zwa na ko kimela ngombangu ti na obomela mutu te na omelela ngo quatre gobele ya système te pokaka na kokana na vitesse ya baninga bazana comment PDT nani ngana ka mobali pe tala na boyi bato bazoza baza ba PDT eza choix na yo oponaki oyo lingi nga pena ni nazabona zaka pena mobali ya kosakana te pena lingaka ki mobali na ngai o makasi esala nga gu ya kosakana te parce que tango nazalaka na ba position to na ba donc na santaka pena ke ngako ya pena ngai dosko na kozwa ngote na lo batami tango nazalaka na ba position ni ata tango nazalaka pena na zanga iko uza yoti poko zala ngai ezala bandenge bele naza ngai na fane neti bobo naza pe ka ngai siko to naza ngai wana tango olobi mama kipedi wana tango naza ngai siko na mwasi na ngai obike oya mobali na tena mobali mais siko zala tam so moni oya eza yo mais siko mon komi boy ba so ni ne mo yo te boy c'est décevant trop décevant. Et bon, pas pédé, c'est dit à quoi? Succès caca, moyen de vie. En tout cas, naza kapena mieux placé à juger faire ce qu'il fait. Nga lo bango mutu nyonso ayebi makambo osala. Ya omona to iso nga pesa nga ba conseil te. Ne naza boy na libre ya makambo osala. Donc mutu oyo amonike a changé na sexe. Bible epsinga elobi okoki kobima na moninga na yo mobali te ya kozala na ye ndenge alingi ayebi makambo azosala aza libre asala makambo osala parce que na mokili ya lelo moto fa se sentaka libre Pables nini esaraka lelo oyo toyoki Pables ntango mosusu osali succès ebele ya makasi otamboli mpe bamboka ebele me na suka nango ntango obandaka ya maladi awa tokoma obelela ba SOS oassuraka santé na bino te. Bon, le problème ya makasi ezali ke
il faut tout le bango à haute voix. Le problème est Ali, nous gagnons quoi pour te supporter problème tout ça dans Ali, nyonso ezali lié na conjoncture ya mboka. Nyonso ezali lié na esika ou environnement au tozali. Au moniteur nous oblige na écoute ndé na za awa nazomona ba matériel awa ya somme. Tia combattre pour okokisa biloko. Au bondi pour osala yango. Na yebi musala osala raté, na yebi pété osala ndenge nini. Comprendre. Sikoyo biso to sala kanini poto koka koma na niveau ya ko assurer santé na biso. Donc c'est que il faut to sala musala na biso wana et futa biso. Mais na personne exemple. OK tourner des films kalande kala tango ya ba Major Bisadili parce que j'ai de faire na Major Bisadili. Batu oyo ba pesa ngai mbongo ya malonga na ba série wana. Au travail na mutu mutakoti lo bona poche ba peso 700, 600, 800, 1000. Nata wana. Natali we. Donc pour mbongo kiti osali tamso balinga ba ton mais tango yo yesusu e komi mo okiti mo mbongo. Donc on senti bien que mbongo na zo reconnaître que dernier film tout ça na dadi tant aussi si vous travaillez na dadi pour 600 dadi to soit $1800 bis na dadi. Personne ma melanga ipe. Ah, di kamala. A melonio. A melanga. Quand la musique de ah ça melanga tapis rouge. Et son âme représentée. Alors il me tourne en Afrique. OK. Nake ko tourner lelo, nake ko tourner. Na bana tournage banda na koma 8h. Na 6 ba pesinga par exemple 25 $. Ce que yebsanga $25 wana. Nazanga na neti dernière na ngai. Allegri ya Lukanu. Atanga na école ya ba Nigérian. Zana matongi awa. Minerval na ye. Regardez ça do fona na tourner le kola ko be filmer. Ba oui filmer. So ba film ngo ya lelo pe o ya lelo ikoma pe ya kodiri po ba bengo boye batuna bango clique na bango le so bi ozamu ta réseau te mo ebe ba kocho na kata réseau ezati surtout ba réseau e kabona ya ba lesbienne na ba PD donc so ezaka pe moteur nande yo poso beta sous seta ki mobile makasi poza mo passe tenga penda bonga makama oniti ba makambo na lo baboy eza ba makambo ba tela ngo tembete. Si vous avez besoin d'andima, ayeti. Est-ce que vous avez kende to se soutenir ka so mutu waza maladi to sangisi mo mbongo moko to sangisaka to bombaka pour que to kenda ko vendre bango. Est-ce que ezali eza solution ya bien. Mais zo sengani papa Blaise l'état chabino maboko to mona rape ba Nigérien mais bino to bosara comme ça la bongo bino boleka bango mais bango botel bino botel maté donc hotel maté banda lelo banda janvier ti décembre vous bien légal décembre ko lo bilo mo mo ba ça ba février pour ça si janvier o tchong lo mo go pour ti kuna na suka to na bango te problème na izali baza organiser yebi makambo bazo sala plateforme na bamba baza na ba plateforme oyo ezali pona intérêt commun comme na biso eza pona ba intérêt commun te ezali pona ba intérêt individuel na to beta c'était awa pona pardon accident ndeko na biso babi mataya ça merci na fondation Hope Forever ya mama merci maman Dodo Mokwe na geste osalaki andimia tina mwa loso mwa sukali na mwa eloko to detala ndeko wana mais baartiste bazali awa bazali bele bazelaka mokolo mutu aosani akufi nde omonisi otolandela manini tozongisa nini neti boye rapidement on a posé neti boye andimosi aza sérieusement malade azaki na HG bimise ba bitete fa bikufi ale to moni ba soutien bo bandi ko luka ba intervention ko benga ba mama ba papa ba noko ba tata mwasi est-ce que na oyebi ba question misusu eza ngana nazanga ba réponse au pesi lango parce que ezaka mo pasi ya komona po mutu azwa soin kaka
to bela na sointe ça ba to so ba la banzalati ça ka te pour ma bato bazobela ça na bato ba acteur mususu ba artiste mususu ba grand poto yebi asa ni ska mais ça important ya ko lobango na télé ya moni bino bato mitema malamu mama Sarato bino bato mitema malamu ko continuer ka osama kama ko osama pour ka mususu na ko lobango neti ala le kana télévision na lobaki basunga mutu basala pour makama ko sala ezali ebele mais pourquoi bazo sala ya moto nazo pesa merci na bandeko o bazo zo makanisi ya ko sala o bazo luka basala eza idée maintenant tokei na ngote on ngapela na kati ya na kota ba makamona ni suzana eza ba intérêt personnel so na ebiso makambo lega na liwa ya Dadi di Kambala eza makambo soni mais oui eza makambo masoni ba tumiso zo mona pena donc inutile otanga ba komona bango ozomona bango ba grand ba géant ba to mona bango ba to minene na katikata ya makambo ya monde na monde ngo oyo to lobaka ya théâtre oyo boy mais ozomona makambo zulu bana bala si sorti caméra o ba mi o buto zo mutemo mo bebo quoi il faut pas penser sur pourcentage bon je suis autant la femme est-ce que vous autant la femme kuna besoin de 4000 sur 4000 le pourcentage à 4000 on est ça va ozoka bato bazo discuter donc mbongo bapesi mpona matanga bango bana besoin pas pourcentage pardon badi obangi non lo bate pardon badi na moi donc makambo yo ça la gande boye yango bawelaka yango monaka babituma nga nazaka na branche ya funérailles ya makambo ya Dadi di Kambala parce que naza na chance ya funérailles nasalaka déjà nakendaki koproposer mais falo mona nde batianga na bagauche droite ti échange bakenda so babiloko place mosusu kaka po balia po oyo oyeba secrété baotika o donc nafanda penda boyo ozoka penda motu bazobakisa babengango nini bazobakisa ba montant c'est à quel $1000 ba 1500 to mokie ba 3000 pe ba 4000 pe mais tali cercle la 4000 en vie c'est 4000 n'importe quoi te mais n'importe quoi ngapo on ba n'importe quoi ko to poza moi bien mais so tche quoi nga ekobeba penza n'importe quoi nga penza donc ozomona papa na biso yandi mosi aza motu oyo asala ba sport ebele na ville ya Kisasa vraiment obetele ba porte na bisika oyo asalela ba sport tamusu bakosunga basonal wana eza mwa banini mwa emingi bakosunga ye bato basungaka biso bamama wana oyo basungaka biso wana bakomi pere moko baye biso mpo kibomoto eza te kobwaka libanga epa moto te celui qui se sent piqué connaît la fermoire nazojuge moto te mais ça fait mal yango namonaka bamakambo ebele nazalaka na ngai te mpona koevite nasebraki makasi na matanga ya concert na biso tokufa Diana famille ya Diana etelema eloba tozali na capacité ya kokunda mwana na biso vraiment lobalingi bayisa binoko oyo makambo na nako ya kosenga boya kosengela ngwa wati très bien pe banda ngwana ngam na lobango banda to bana kokunda ba artiste o na monaki azaki vraiment honoré na kata famille c'est bien OK kona ngai ya ndimosi bobunda bofanda te bozela kaka bako ezosalama baémission ezosalama mais suite moko baémission ezosalama oui mais sima ya baémission ezosalama ntango bambongo ekoya ekosuka ndenge nini mpo bato biso bazokomela bambongo ngo minene bambongo na bango te bambongo ya mabe me bazokomela ngo minene o artiste soki ndenge nini artiste en danger nga nayebi te na artiste o soki ndenge nini yobi ya danger nakayintaka danger OK pour nalinga bapolimi na bato te po nga naza orphelin papa nana oyo olanda ngai en tout cas nazalaki de cœur na frère na ngai lite ya kanda nalingaki trop ntango ya kotala na baprofil azala mpe ami na ngai na face na whatsapp so ataki na baprofil amona ngai mpenza natiaki photo na ye mpe na bolobi je suis l'idée à Kanda parce que
nazala na rêve na pensée moko ya kosala yo mona ye nga chine du yelite ya kanda kanda ngazala na plateau pene biso mbali ya bakaza muta munoko nga pena muta munoko chine ndo za impoli chine ndo za impoli makasi ya mwana na nga penda ko na ye penda ko yoka penza pour to beta iloko mona lite ya kanda do nazo sela mo do nazala penda na loba yango ndeko auti kokota prison omoni moto ya nyoko mwana ntia azana histoire ko betela moto te pour na ko nyoko mabana mutalala libanda te azana histoire ko betela moto bato balala libanda a bato balala no te ba yebi na mo makasi ezale loko na te ndeko na to ko nyoko c'est parmi ya bato ko ba ndaki prison bato basunga ete tu comprends mais bato basunga ete parce que bato bayebaka pasi ya bato te omoni lelo artiste akozala na situation moko ya pasi ekomeli ye eloko liboso tozelaka apport ata ya mongo te ata physique kaka ezala bana ya bandeko te mais bandeko na wana baassiste yo quand même comprendre bandeko na baassiste yo mais c'est comme si bato bakoma kozela nde naeza minute aututana bato bakoma kozela wana sala to la sala babiloko na ya bien eloni yango ya bien sala omonaka te mais bandi kodéveloppe ti bazoluka sikoyo okweya po bango base oki tokoki koya epole bato oyo lelo baproductrice oyo lelo baza kobima na internet oyo bazosala fierté na biso to soutenir bango bamata lobi soki bamati makasi fierté kozala na ya biso ntansuka ngam nazala baide wana biso bana wana papa na ngai yandi mosi famille na ye babeta baporte bato basalisaka bato baza na bango ozonga na ona no nsima te oyo bana kokanisa baartiste c'est que nde bato balobaka bolingana te pa blaise eza vrai mais ezaka vrai tiboki ezaka makambo ya lokuta babengi ngai pa motu alo naluki nimero no makasi nabengaki intel abi na ngai aza nango te nabengi intel abi na ngai mpo na nini nabengi intel abi aza na ngola nabengaki songono mpakala tala tangali nga liste ya bato moto apesi nga yango eza nani oyo obe te natalaki yo nene émission moko boye nde nazwi nimero na yo otala bato na nyonso batangi wana toliaka na bango tosalaka na bango baza mpe na nimero baza na moko soluso eza mwana mwasi aoleka biso donc paple soki lelo oyo mpo tokomoni déjà na suka émission na biso soki lelo oyo eza na eloko moko oyo okoki koreproche peut-être bandeko na yo baartiste comédien eza mpe na conseil moko koopesa bandeko no baartiste comédien okoyebisa bango yani napesa deja ndeko na ngai fifi siwa siwa ske na nga kati ya yo yo asiwa nakiloka S T tenga na yoki lokola CH sala beno mta ba problème bato ba yebisa nga beno za mta ba problème ba cité siwa ske mutu na ngai loki moi malheur moi ekomelaki yo azoki ta ekomela yo te na profiter na émission oyo na yebisa yo ke ozala mwana nzambe ata bato bamona ngo neti yo ndenge tozala na maseki mais yo ozala mwana nzambe okola osunga yo esimba toujours nalingaki nayebisa ngo naza na conseil opesa motu te mpo nalingaka kopesa na nga bato baconseil te mpona baye elo nini elo nini aza neti mikolo oyo nayebisa ngo naza na label mo agence na biso te pardon Jibel Info News ezali centre moko ya information ya bandeko nyonso oyo baza na baactivité na bango musique chrétienne musique profane évangélisation toute genre ya bato oyo balobi bango bakoleka na bango na télévision te bango bakoleka na bango na radio te po bapesela bango information ntango so moto moko akopesa bango information biso tokosalela na biso bato wana bafuti biso tozwi elema na biso tolekisi yango na télévision moto moko aza na alobena mikolo toti kosala ya inonspi le jeune leader ngambo nasalaki yango mais ezala
Je suis pas problème là bas. Oh, il est frère. Bon, bah, on a un groupe chrétien. Alors ça, on est innocent. Alors, il porte parole à innocent. Dans la bamakamu. Nalina lo baboui. Ceux qui les critiquent, pas. Parce qu'on a la connaissance. Ceux qui ont la connaissance, ne critiquent pas. Si vous avez un problème à quelqu'un, nous faisons rapide de faire pour que vous nous sachiez de nada. Nous da critique. Tu savez? Oui. Moi, je suis là. Je suis là. Ne les critiquez pas. Ah, merci. Les gars, c'est trop bien. T'es meilleur frère. Frère par rapport à quoi? Naza frère, il vous a certes. Oui, mais ils ont la makamu sous. En Christ. Non, ils ont la makamu sous. Que c'est en Christ. Nabo ya moté. Frère na moi bengai Toto Omana. Azan États-Unis abi na ngai. Blaise. Omoni makamu zo kanisa usala poza lisubuki. Zamba pambola. Mundela sambela kate mais tsanda ko mo be batwa. Bino ngena na poto. Bino za na ba poto, za la place sous batwa na ole bilo ofeli. Ah, peut-être ça fait. Ba sali place mo bo ba pesa ba. Bo bien oni. Ngala ebi net na Dubai, moi sadaka ya laka. So mutona asambela. Batwa sala mo sambela. Ba musulman. Ba chrétien. Pour ni cause la chrétien za lokola mutu no kangisi na ki. On a liberté. Non. Asiamwana. Mama, mutu nyonso na se na moi ana liberté. Bible lobi na ti liboso na bino banzela mibale ya malamu ya mabe. Ngana lobi nzambe pona ya malamu. Siko malamu ezani. Kosa musala. Soki na so Bible lobi muta sala kata sali. Ali ati. Siko lokola na so sala eloko oyo ngana moni ki futa sala ngona lia me bato so ba mona moniti. Omoni kozala chrétien na so na bato ta ba maoloba. Alinga ba ko protéger ba lisumu na so protéger lisumu te. Et lelo na so sala eloko te yo finganga. Oloba nanga ke non, vous voyez, na tout ça l'album nanga so ki makala minité. Donc pendant na salaki agence wana auto travail, lobi bo mona ngapena olégation na pesa information ya ba handicapé. Lobi no bo mona ngaso na pesa so information ya église mobo. Lobi no bo mona na pesa so information ya musicien mobo écrire. Pasteur Bwana azaka pa na nani pa ya Zakaria Wabasu. Lingala facile. Na c'est na pasteur alors ça va commenter, ça va commenter na ba commenter. Tala moyibi oyo bakangi ake golia vungule pardon baba kamse za mama olobate to évoluer moto faza la libre na ba choix ensuite paix uzano penza mbiti Wana ye uzano penza mbiti uzano pena baba anjiti wana opena na wana pe moiste wana kayi mutu wana ko wana pe moiste wana pe mapapa ba anjiti elo ngitse lo mo na zela mona aussi mino pepe mamutu ah on peut le faire au Kabula on peut souffler de vide oh bon on lui montre le succès donc yo vi na ezaka ko fanya na télévision ojija kaka batwa n'importe quoi non Blaise wana fundaza na sila ngala linga ko sila na ngawana esala nga bien mo po yebaka o kasiko e komela ko sila ni ndeba lo Blaise na ok ngane mna makamu mikolo yo babi chine dunde makamu oyebite mama hey ma obora tiko yo bagoro to deke bazota monoko wana otape na pemba ya botutu oyo ka ndeke Blaise ro bago kuna bino pe to yebi ago pedi odoro baroba yo tari aprato ya bui makelele odi so ki for sifoni na yo amoke wana babenga agoni te oyo ba ngote oyo bana batangela kana oyo ba akati oza pe na eloko te apata kuna ya pata kuna ko akati bando o mil lecture so ye bolo bakali ngala te mama yo la kitangari ngala yo za professeur na ngabo la kitangari bonda mbozo lobo bongo yo muto la kitingari ngala ntango na yekora ki lingala bino botaraki ngana na kofi epi ata pe netika komi mangapi yo na mboka bato zo cha munoko mboka ya banani bito noto toza bana ya mine bisa nani arobaki angote nani ayokaki angote mboka ya bato fati apesi biso noto libéré
peut-être mon notre asana état de bois. Ah, olobi namboka na bito. Nazara kanani. Boka na biso ba Congoliti. Yoza Congolais. Et bongo yoza Congoliti. Loba lingala bien. Bongo na zoro bandino zo Ethiopia makati. Zonga. Na ko zonga te Nazariawa. Mutaki ko mutakoba kita mutu azati. N'importe quoi mokobu ya papa pamba. Bozoro ba makambu neti boyibi angoti. Oni boyeko. Tsarato rande ali kibino noto. Baby abakoko na bino noto pa ikuta. Oya moni etuye abengi ngata ko. Ngara tota otimi na timbi o tuti na tuti opeli tutu. Ça insolent. Ensoma ko naza ensoma pe. Yani. Insolent. Ensoma. Na toru kaneli te akadawa na boye bitaye mukuna ko kuta na ibu. Ako yo katine du. Arabiba yo to benga moto étranger, yo moto pesa kana chomamite, soki na chomamite. Ba benga abodi. Lelo kango ba benga du. Na chomamite soki na. Nationalité. Mukoro na ko kuta na yo atana nzera to ko bunda na ibiti yo. N'importe quoi boko. Vous êtes insolent hein. Naza mensoma wana yo turu. Insolent. Yo moto ko yeba. So comme la sope na souke émission lo baka insolent. Na koloba ngote po ba kofutela ngope na suka tsanda mutu ba kofuta pe mutu bino moroba papa mboka na bito tonganda kuna prince to tala yoti soki mboka na yo soki ba koya ko buka ngo e pa ya va bola bilo wa bola biso président la biso comme c'est président la biso mama zamela na lega na ba mission ogubo. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Allez-y comprendre que tu es mis artiste, tu as ça l'émission mobile. Personnage dans Wana Zara insolent. Il y a quoi ça quand la ligne était. Ah même si on a mon camp pas tout. Ah fina. Qu'on a gagné. Papa, le film a donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ça le mec. Invité papa la biso bleu, ceux qui ont un message fort. Hein, passage dans la Sarato la. En tout cas, va retenir Nini sur Blaise. Blaise a aussi la Nini pour l'instant. Est-ce qu'on va continuer à battre théâtre, à battre film nayo et puis message moko au lingo pesa na bato ba olanda yo ba fan nayo. En tout cas, merci. Au GTP ba Pierre na bato. Merci maman Sarah. Ya liboso na lingi na ebisa bino ba fan nanga nyonso obo olela chinedu au moins na chaîne o pa nazalia o mona ngaya to ba projet nyonso nazo sala bilongo na beta les aventures de Tinedu o mona awa nini pa awari ndenge baro bakana pati nini pa awari bokomo na go awa Tinedu Nulle part nini pa papa mama ezaka kapateti uzoka nulle part ailleurs oyo ya robi wana bokoyo kago awa Tinedu odu kombo na ngangwana Tinedu odukuma okiro komo butu tseko kebedo nzangaba yeyo nazalia nzangaba te wazabanga papa yo mama yo turuka ba do bogomo ngai awa bomona Tinedu mikolo nyonso ana ba filmer na mama kabebele bomona ngai awa ne na zoroba ba close déjà yari bien match ya uo vous à l'aise ba dédicace na ngai et pas ya Prince Chabani emeka kaka deke to zorora ki wana Tinedu arembi omoni soki eko ba neti na ba komi ko dia nyogo e sara ka erengi na go etira oka soko tini ago te tika na yo pe ko tina disutute ah ye ngane to kene bo ozo senga iloko noze oni na maloba Tinedu te Tinedu senga wa bongo soko ko peta te otiki okadi tina ko kene na go pe wapi tiata pata mokubu merci donc na so pesa mbote na sele lukano omoni na bengela yo ko mefa 3 fois. Babi Yonde. Fini quoi Canada, ma cambrisa na mabo. C'est le Lucan. C'est ma petite sœur propre. Parce que moi je m'appelle Jean-Blaise Lucan. Na tikela le belle pas ya Célé Lucan. Donc wana donenga ba watu mingi te parce que reconnaissance c'est ça na moté. Célé Lucan toto mana masa na ngai ya motema. Hein? Masa na ngai. Toto mana. Spero Lolo Mabanza, bino nyonso pa ibozali wana mamboto na bino. Eloko ya suka na lina loba ezaliki. Apprécier mutu na tana oyo ya zalango. C'est ça. Soko yebi eloko te tuna.
de comment aloba a connaît pas à demander so yebe le côté tuna o esunga o lobi osani pour avancer. Merci bandeko balobi mikolo oyo nazo obena na ezalo wa défi na sali na tindi na lobby masolo ezande a et pas saratola moi si mouya kimia ya kusakana te apparence ya plateau oyo eza apparence ya balabala ah musique ah la mal face ba nzambe na en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci David Nyos, na moni sol mbemba déjà na ba commentaire, nana bafana, Rose Bonga, maman 4R, na moni Dalia Onyema, joyeux anniversaire à toi, président bébé. Rosie. Nani sous Ozia Masamba komba Ozia Kimanga local campus Ozia Masamba na moni na ba. Ce qui akabakate yango na kombo ezokima. Po moto akabakato ki bataki yete baramoko kombo ikola. Na ebisio loba. Na Yo si sakiti. Pardon. Mabanga yanga. Tikara na mabanga na yo. Rojato Ozia Masamba. Oza Masamba, moti mokobo yezoki areki na barabara mibali nyoto bazoko kwa korobali. Bote na yo etika yo zara. Merci beaucoup à vous tous. Tokutani mbala simana émission mususu. Au revoir, ciao. Au revoir, ciao. Ciao Nabino etika bot. Émission Cécilie. OK, merci beaucoup. Ah, bozo dikana lo bati patia. Nanda kwa matu pati oye nanda ka batu baso ya ba. Bozo lo bebele émission Cécilie ba coupete. Bozo la baba to neti baringi yo te bozo ro ngori. Émission Cécilie. Kati tika na lo bataya to. Bandeko, nazo émission Cécilie. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.